Na page ya bambwa bakomi ke le 9 mars mwana ya papa Evi na Suisse ya mobali aosala 3 ans. Bon, siko na page ya bambwa bakomi bongo pourquoi bakomi papa Evi a posté mwana po azosala mbula le 9 mars. Allez, selo page ya bambwa na bambwa bakanisi ekosala passe na la baronne. La baronne Karine Mokonzi, c'est vrai, azamoto. Mais, mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Honorite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Na mesana te ba page bambwa na pesaka bino réponse. Mais bon, lokola olamuki olalaki na makambo wana eza pe makambo oyo bambwa ebele batie commentaire, alors tikana pia bino réponse. Po mokolo page bambwa oza deja awa. La baronne Karine Mokonzi, mamana Henrietta Kikuli, madame ya Evi Kikuli, obapaliye na mariage coutumier. Emonani na poto, emonani pe d'Afrique, ma famille basangani comme tradition. Alors Henrietta Kikuli ali enfant légitime. Bon, tango papa ya Henrietta aza na mwana mosusu azo poste aza mwana naye akokisa 3 ans le 9 aza mwana naye. Siko ba page ya bambwa bolingi bokomisa yango neti po esala la baronne passe. Karine Mokonzi la baronne azali mutu neti mutu nyonso. Meza te soki yo likambo omonaka pasi okanisi la baronne akoyoka yango pasi. Soki likambo esalaka basi nyonso pasi kokanisa te pasi oyo ekosala yo ekosala ndenge moko na mwasi mosusu comme la baronne. Tout d'abord la baronne na vie na ye, c'est vrai amona pe pasi, mais makambo oyo emonisa ye pasi na motema ne oyo ye moko ebomba ayebi akomona pasi eza na âge ya 13 ans ti 21 ans si je me trompe pas. Tango azala na 13 ans ti na âge ya 21 ans eza na makambo vraiment esala ye pasi abomba kaka na motema na ye. Lelo oyo kobanda aleka ba âge wana likambo moko te esalaka susu pasi ni somo. Yango wana page ya bambwa tango olingi okoma likambo mpo na mwana oyo ya papa Evi aza pe mwana na biso, tango mama na ye aza korespecte pe biso, aza mwana na biso bobimba.
po azali mwana ya papa Evi pe mama ne akorespecte. Kotuna nga pete soki azorespecte te ekokoma nini? Réponse eza te po azorespecte. Nakanisa babenga yango note bien. N na B otie double point. O comprendre? Na classe bosala bongo bino bana mayele. N na B otie double point. Babenga yango note bien. Aza mwana papa eka mwana ya Evi. Akosala 9 3 ans ndenge yo komi na page ya bambwa po nga na moni yango te. Bisika papa Evi a poste po nayebi pe page ya papa Evi te. Soki eza nini nayebi rien. Nayebi kaka oya chaîne ya Karine Mokonzi na ba Facebook na ye na makambo mosusu. Nakoluka natala oyo pe ya papa eka naluka nayeba soki ezalaka wapi po azali mobali ya Karine Mokonzi na Baronne, azali papa ya Henrietta pe azali ya biso. Pe yango pe tolingaka akozala ya biso telewa. Alors, yo page ya bambua note bien mwana oyo akokisa 3 ans aza ya biso. Mamane aza bien na biso, to aza ni normal na biso, mais problème nde eza te, alors toza bien. Siko page ya bambua okokoma po annonce biso, o annonce mokili. Mais koya kotia no kiduka te, koya no kokoma ba de n'importe quoi te. Pe bino bambua bozolanda kuna, bozokomisa, bozoloba o bozoloba. Botala nanu makambo na bino. Po na minute oyo, ndenge na lobi eloko ekosala Karine Mokonzi pasi eza te. Eloko ekotungisa Karine Mokonzi eya ndenge mosusu. Motungisi na pasi eya ndenge eya différent. Likambo oyo ezotungisa Karine mikolo yo akoma na ndaku ya ye moko. Ndenga zala, ndenga mesana. Po Karine Mokonzi banda abanda kofutela bandaku na Congo. Banda avandi ye moko quelques jours to quelques semaines to quelques mois na Russie, chambre ye moko, ndaku ye moko. Elakisaka deja la Baronne alingaka kovanda na esika ya ye moko, kolala kolamuka na ndaku ya ye moko. Yango nde ezotungisa ye. Ezosala pasi te na lobi bien. Makambo esala Karine Mokonzi pasi na vie na ye banda abotama ezala kaka entre âge ya 13 ans et 21 ans. Akoloba na biso pete, biso pe tolingi toyeba bapasi oyo yamona te na motema na ye moko yebi. Me ndenge toza boye, atuka likambo ekosala pasi ezalaka te. Eza te. Oyo ekotungisa ye ezali neti aza na motungisi ya ndako. Avanda esika ya ye moko. Po awe ya poto eya Afriki te, likama ndako boyebi ndenge ezali. Po soki likama ndako ezala neti Afrique, la Baronne na minute oyo alinga kolue pavillon te. Alinga kolue villa to château ou bien chalet. Non, chalet. Ouais, château ya wana. Bo comprendre kaka. Ou bien range. Bo buleka. Alinga kolue oya munene. Alors likambo etali
Yaya Henrietta, le 9 mars, soit que c'est 3 ans, biso, toko souhaité kaka joyeux anniversaire. Nga papa Robokutu n'a souhaité joyeux anniversaire d'avance. Bana tu bali mapamboli ya Nzambe. Bana bazali ba angelu ya Nzambe. Bana bazali ba oyoyo. Toko souhaité bango kaka ba bonheur. Po bango mutu bako remplacer biso. Pe bako sala makambo oyoyo. Eko pesa biso lokumu. Yango wana foko souhaité bango ba bonheur. Siko yokuna page bambua. Oyo kosala. Parce que vous avez des problèmes personnels dans la baronne. Mais vous continuez à souffrir. Vous continuez à l'autre la baronne chaque seconde de vie. Si vous avez koufa. Omonia, ata batu ba pemi, ata rendre pemi. Yo page bamboa. Toujours les colonango makambo. Vous comprenez, non? Ata bato ba pemi rando ya te. Ata malamu eleki pona la baronne yo page bambua likolo nango makambo. Ozala penza bongo. Chaque seconde tango ozo kanisa la baronne ozo lala ozo kanisa la baronne na toilette maboko mibale na litama ozo tala kaka la baronne. Toujours yebaka likolo nango makambo. Na kanisa ezape kombo ya page otiano. Oui. Page yango penza okomango bien. Page c'est la kisama. Tout d'abord, oza déjà bon. Na dévoilé société possible na dévoila ebele. Mais vraiment ozawa nako tout d'abord oyalea mwana mwasi. Wano mwana mobali te. Komi tungisaka te. Oza no pe mama te. Oza génération moko na Karine Mokonzi. Yango souffrance nde mute salaka yo. Kadiso oza mwasi génération na la baronne. Ozala bien na la baronne. Osutama obeba. Babebisa yo. Continue na kokoma. Na kotinda ote. Okoma na français. Continue kokoma na lingala po ya langi o biso to lingaka. Toyoka pe bien. Mais yo soko koma na lingala. Yo moko yebi pourquoi. Paja bambua. Na bambua. Bazo kanisa bakosala la baronne soki ndenge nini passe. Yepa na eloko esalaka passe balongola te. Mais kima yango moko. Nyonso tomonaka la baronne azalaka nango eza motungisi. Botia audio la baronne alela eza motungisi. Surtout alela po aluka kaka esika ya ye moko. Likambo nalobi sikoyo. La baronne kaka tango aza na ndaku oya ye. Oya ye na zoloba. Ya papa na ete. Ya tata mwasi na ete. Ya baya na ete. Ya baleki na ete. Ya bandeko na ete. Oya ye moko. Tangu nanu aza na ndaku a ye moko te. Wana ndazaka na motungisi. Aza capable kolela. Ndenge kaka lela wana. Opesa etan azo esika na ye. Donc, yo page bambua. Yo mutozo mona pasi. Chaque seconde. Komba Karine Mokonzi. Omona ka Karine Mokonzi na cerveau na yo tina toilette. Eza mawa. Ya pasi. Ozape mwana mwasi. Ah. Falo zala uvandaka no atana.
na kati na sote bisika wana. Bon, paja bambua na bambua. Kende kolobela mwana ntusu kuna. Era, mwana ntusu, osepela ne. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bakali Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bakali Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bakali Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.